Analysons avec Gilmas toujours mutunabino aza awa. Bandeko naebisaki bino awa makambo ya ba visa ya Ferregola. Je vous ai parlé de ba visa bofingi. Lobi tolali tolamuki ba lobi ba visa neni ba passeport ya ba musicien ebungi na accident. Bandeko boyo kalikambuana passeport ebungi na accident. Ngam tunaza koyebisa bino ki akozwa visa te. Naza koyebisa bino ke Ferre azana difficulté ba visa. Akoki kozwa 5 et 10 visa, 15 visa, maximum eza 15. Mais ba viso bino boza kolobela ba 40 ba 60 boza na lukuta. Bota la sikesika nga naza kozwa raison na makambo yango nyonso. Tangu baye na ba accident. Bino batu bozolanda ba émission na ngai. Eza koyebisa bino maka eloko ata moko te. Déjà bazola kisaki batu bakoya te parce que ba passeport ebungi. Bokoyoka pe bakosala émission koloba ba passeport ezwami. Kaka pona nini kotia bino na loyenge. Kotia bino na loyenge. Bandeko awa ndenge naza koyebisa bino faire encore une fois. Faire za na difficulté ya ba visa. Yango bozomona baza koya na lukuta ya ba passeport esala ki boy accident sali DG soki polo sali boy. Nyonso wana eza ba aventure. Yango bomoni pe faire ye moko ayena ba distraction ya intelligence artificielle pona ko distraire bino na makambo ya mutuka. Makambo na komemela bino sima parce que ngai naza mutu na memela kabino ba vérité oyo bolingaka ko digérer te. Problème tozolobela nanu makambo ya Accor Arena. Bino bolobaki concert kozala na soki na nini oyo na Grèce. Est-ce que boza na date ya concert ya Grèce? Nani mutu azolobela concert ya Grèce ya Ferre? Bakosa ki bino na makambo ya concert ya Grèce. Nzela ezalaki nde nzela ya Grèce po Ferre ye moko ayebi soki batu baleki na nzela ya Grèce ekozala soni parce que batu nyonso bazokitela na Roissy mais batu na yeba kende bakota na France nzela makolo pona bango mutu lokola Ferre bazoyoka soni bazoyoka kilo yango bakosaki na nkombo ya Grèce ba ubeta concert kuna. Est-ce que bosi boyoki makambo ya concert ya Grèce ya Ferre? Ngata munaza koyebisa bino makambo bozwa kango avec précision bozwa kango neti vrai. Ça fait année passée tamuso année passée boyoka ki Ferre bazoloba azana concert moko na Grèce akendeki na mutu moko soki ezaki soki na nyoyo soki trésor Congo biloka nengwana Goloa ya solo aya kolakisa concert wana oyo betamaki na Grèce. Bolobaki Ferre kozana na concert na Grèce. Balobela yango metikala kosale mate botikala koyoka makambo yango te image pe apamba botikala komona te. Parce que politique ya communication ya Ferregola ezotambola na lukuta. Ezotambola na matalana. Yepe ba yoka yeba lobela yeke asala kiboyi. Vérité eza se moko. Nzela ya Grèce ya lelo eza manque ya nini ya ba visa ya kokota na France. Ebele bozoboko mona ba kokota na France na nini na France bakoleka na nzela bakokotela na Roissy te. Bakoleka na Grèce na nini na Grèce bakozwa ba bisi ba train po bakota na France. Soki na kosi bino moko bokotala ba réalité parce que tolinga te toloba te ba vérité zo monana. Oyaza déjà mayele oyazo comprendre makambu tangu kaka babandi koloba ba passeport ebungi eza déjà élément moko munene tangu naza koloba Ferre kozwa visa te ba akosene risque kozala kaka ye na batu muke swate donc makambo nyonso naza koyebisa bino bo banda kotala depuis balobi ba passeport ebungi batu na bango kaka baza kana ba contradiction. Trésor Congo azwa na makambo mususu, Tracy azwa na makambo mususu. Mais lelo so pe na yebisi bino ke Ferregola aza hospitalisé bokoloba nini? Soki na yebisi bino ke Ferregola aza disponible te, aza na bokoloba nini? Naza na makambo na koloba pona Ferre oyo eza vérité na makambo zoleka boy. Chance eza muke. Concert wana betama, chance eza muke. Botika koloba ki baza ko bundisa Ferre, baza bundisa Ferre te. Système na ye. Système fonctionnel na muteza eza bien te. Encore une fois. Bokoya koloba main noire. Ba billet à Ferre ezalaki na 80 €,
et comme tina 40 ba komi ko solder ba billet est-ce que wana pe eza main noire ba billet o baza ko zongisa bato baza mayele déjà oyo basomaki ba billet bazomona déjà ki ba risquer ko perdre mbongo na bango bazozongisa ba billet bato wana ba est-ce que eza pe main noire vérité eza moko fere à part mungongo entourage na ye administration eza mabe mungongo ka nde eza bien malgré mungongo na ye ayembaka pe banzembu ya malonga te mungongo nde eza bien mais makambu ya mabe entourage mabe grunini mabe makambu nyonso mabe obozo mona nani oyo so marka auze na poto bobanda kotala date bokanga date ya lelo akozonga Kongo te marka auze akoso ateki makambu na ye tu akozonga Kongo te ye ayebi vérité Mark Auze aye na ba kope eza azu visa ya vérité aye na kope mususu et peso botali bien Mark Auze akozonga na Kongo te Mark Auze akozonga na Kongo te bozwa kaka date ya lelo bozwa date ya lelo bozwa émission oyo bobomba ngo bokotala Mark Auze akozonga su Kongo te ba visa ba fan o bozoyoka bazoloba na réseaux sociaux eza makambu kaka ya ba buzz ya polémique fere azui ba misu bazoloba azui 60 visa misu bazoloba azui 40 visa sikabino ba golwa ya solo nani mutu azoloba lukuta nani mutu aza vrai kaka ba golwa nde baza koya na 60 visa musu 40 visa déjà soki boza bato ya communication ezobima déjà lukuta donc ambiguïté eza na kati ya communication eloko ya kozwa pe ya valeur ezate soki ba gauloise ba mama na bakomi kofinga na ministre ya culture bakomi koloba so bato balala kaye cela veut dire que baza déjà na déception mutu eza kolobesa bango boye nini déception mutu eza kotinda bango bafinga ministre wana boba na komi tuna sikabino ba gaulois est-ce que ministre wana ye mutu aza na pouvoir ministre wana na pouvoir ya kopesa fere ba visa e banda boni ministre ya culture ya Congo nde akende kopesa ba visa ya okende France e banda boni soki boza na mutu ya kofinga bofinga ministre soki ministre affaires étrangères ya France bofinga bato ambassade ya France mais bofinga ya Congo te parce que ya Congo akosale azana eloko ata moko te bandeko na ngai bobanda pe kofunga mamisu le 3 avril Manda Chante akobeta akoyemba comment expliquer Manda Chante azui visa faire za na difficulté kozwa ba visa bandeko na ngai ba Gaulois bozongisa ba billet bokende na concert Manda déjà confirmé ya kobeta bokende bokota na concert ya Manda eza na organisation eza na confirmation ki concert kozala mais affaire bien que baza kolobela eza flou Masaya salaki plan na eka kapona ko motiver alobi ba musicien baza koya eza motivation mais ba visa bazuite soki ba ye ebele ndenge naza koloba bo bakoleka 15 te ndenge naza koloba bakoleka 15 te ngamtu naza kolobela bino makambu na yebi naza nango na maboko fere azui visa ya poto te ya France te ya Turquie ya nini ya Grèce wana ndia kozwa tanso ba 15 ya Grèce yango ne ba kokotela nango ba niveau ya nini niveau ya France encore naza koyebisa na bino soki mbila akwei parce que ba document na bango eza ya France te eza document ya okende kaka na Grèce document na bango eza ya Grèce soki mbila bakiti kuna bokomona ndenge makambo ekozala na kosere affaire et puis bokoya koloba eza main noire te eza malédiction nini mauvaise organisation ya entourage na bureau ya fere bobanda komituna est-ce que fere azana manager est-ce que fere azana manager ndenge asalaka ba contrat na ye akende ko négocier ba contrat po beta concert ba signaka ngo ndenge nini asalaka ndenge nini so botali ndenge ba héritier bazosala inos bi azosala wera azosala bozi ba fali pupa na makambu fere asalaka fere azalaka toujours mutu akolela nini ndeti ndaka azala bongo bandeko na ngai mituna kaka na commentaire
nga na pesa ka ba vérité ya ba 10 minutes na ngai na pesa émission na salle émission oya ko ya na 1 heure de temps pona ko distraire bino mais nga na zaola bino be formation vrai pe juste na 10 minutes kaka bande ko partager bo commenter ngam tuna bino Gilmas na zawa pona ko lobela bino ba vérité oyo bazo bomba bazo nga boye bate a plus.